prenez de la peine, c'est l'effort qui manque le moins. Elle est là. Travaillez, prenez de la peine, c'est l'effort qui manque le moins. Liloba tata mobokoli, apesi na banana ye. Mibaku semba igi, Apollinaire Kibuku. Mibaku semba igi, Papi Ngoloba. Mibaku semba. Elle est là. Mbote na balandi oyo balandaka biso na chaîne na biso ya Flair Monde HD ndeka toyela bino ba news na biso ya sika na sima caméra na biso toza bongo na Flair na Dembo Wembo moi Samande Masamba yana za directeur na biso na bosanité yemoko Papi Malanda motema ya bato ya Nathalie Malanda na pesi bino nyonso mbote ba o nyonso bozali toyeko kangela bino yemoko arc-en-ciel moto ayemba na couvre-feu moto alongola biloko njili moto ayemba yena roi Pelé Marie-Paul. Bonsoir Arc-en-Ciel. Bonsoir, bonsoir Pelé Tamfumu. Merci à Romonayo. Plaisir de partager. Arc-en-Ciel, grand chanteur. Pourquoi mon anara na ba émission to ki mara ba émission pourquoi? Tiens na zana ngai soki bato bana besoin na ngana oya na ngana leki na ngai et puis soki pe na ngana likamba loba pe na trotter na fai na ngai soki likamba loba ezali ba po bato bayeba ni na osala tout ça wana oya na média pona loba makambo na zana ngo besoin puis bato bayeba ni na osala yango moni na mona na nga trotter po likamba loba ezate. Poto yeba arc-en-ciel toko ye blondeni po bato yo balukaka arc-en-ciel akenda et là on y référence nous ani toyo kano. Travaillez, prenez de la peine, c'est l'effort qui manque le moins. Travaillez, prenez de la peine, c'est l'effort qui manque le moins. Liloba tata mobokoli, apesi na banana ye. Mibaku semba igi, Apollinaire Kibuku. Mibaku semba igi, Papi Ngoloba. Mibaku semba igi, Freddy Etumba. Mibaku semba Mama Lino nawe. Merci beaucoup Arc-en-Ciel mongongo ya danger toyo kié Ezebele le reza ebele Arc-en-Ciel bana rond-point ngaba bana rigini bana makala bolobaki na lukila bino Arc-en-Ciel Bojo olobaki na tuna Arc-en-Ciel Dede Muzu Arc-en-Ciel Arc-en-Ciel esengo na biso ezali toyo kokuta na yo ben information ozo yo kanate ozo monana te mais musique ozo continuer ou otika musique toujours na musique yo mona so ba bataille na internet ba mona so ba beti Arc-en-Ciel Zola ba mona biloko nyonso na salaka donc nga na système ya musala na loba mingi te pona ra ofinga ba ninga te tout ça donc musala ne dans internet bo beti Arc-en-Ciel Zola bo mona et puis na bisa ikalate loquette opete ba non so ba seper na on les obinisa danser donc so beti ka Arc-en-Ciel loquette opete na rata YouTube bo vivre ngo quoi. Lelo to mona Arc-en-Ciel to monio awa pona papa na Marie-Paul azali awa to nengeni eza pona le roi Marie-Paul nde ado sala nzembo toujours na nenga kimbombi et puis nzembo moto do sala wana bon eza moi secret mais kalate bozwango nde na yemba c'est ça quoi eza pona ye kimbongi ezali ya orchestre to eza album ya Yemei le roi Marie-Paul le biso do quoi apporter juste ma pierre na biso na kati mais to moni absence à Célestino ben ya comme des combattants moni ko sangsa so comme électricien déjà ko sangsa ba électricité te na ba musique na se senga osala ka musique so comme électricien ou bien comme plongeur OK kana ki plongeur on peut mabete mais za poto faut muta sala ke yango na lobit mais papa yemba za ka musicien na poto ba no sa ta no yemba ka der wani singa na yemba kaka partout dans le yemba. So na commis le électricien plutôt, na commis un électricien. So na commis plongeur, na commis un plongeur. Et à tege au tiki au sangsa bon sur le récit comme on finga baninga. Arc-en-Ciel balobaki bino ba musicien à El Paris à Marie-Paul. Bon mon na raté bokima bino nyonso. Mais na ye na studio na yo kokuta ozo yemba. Ben présence na yo awawa. Eza roi mtabenga kyoto oyo ko soutenir orchestre na bino ndenge ozo mona ba activité zo salama. Bien sûr toujours les chefs d'orchestre benga na ndenge Marie-Paul Yemoro le roi tindaki ye donc na ye pour l'orchestre na biso ngel Paris
Donc okima na poto non tokima na poto te to tikala kande mouvement tikalaka ndenge komona ngo wenge El Paris donc tikala na poto to mona ki manda chanta yaki manda chanta ye abeti ba concert awa na Paris to mona ki yo présence nao ezala ki te na ba concert wana bozaka na problème na yo na manda to ndenge ni bon manda chante déjà tant de na kini hein déjà kimanga déjà alongora na ye. Oh, yo kutaka manda to ngana kutaka déjà le mouvement tango yo ye ça sali travailler pour la peine avant ko banga olexanga na ba clip a comprendre que ngana yé pena donc deux fois te nyamui c'est azaza donc mutakimisa manda chante na El Paris ngai arc-en-ciel na vocal ni arc-en-ciel yo kimisaka manda li patin balingolela elaleli ngai na suka wapi ngoba maboyoka yokena yo ata elaka te Mamadou Machuda yena kensi alinoro famina ngai Filisunda famina ngai Delphin Zangu na Londres Florent Tunanie Arc-en-ciel, les grands chanteurs, Mouto Akimisaraye, na El Paris, Arc-en-ciel qui dit malabi. Elle est là. Arc-en-ciel, na vocal Aka Oyo Sali, Yango Kimisara Manda chante na El Paris. Bien sûr, il a mis balé, Moussa a travaillé pour la peine, on a ça qui tantôt, travaillé pour de la peine. Après, on a eu un clip, pas au banga, au banga, ba beauté, ba nini, ba voix danger. Pourquoi les canabas cliptés? Quand même, t'as beau intoxiqué vieux. Intoxiquer les rois. Marie-Paul à côté la raoté qui ole kanaba clip. Intoxiquer les rois. Grand seringue, oh nengana, kutu bakozwa dans les mopa oibae, abimate. Les grands seringue, batan. Et ça la rao bien ou ça la rao passé. Et ça la faux, ça la faux. Ça la rao mabé. Mais aux autres continuer musique na poto. Toujours. Aux autres bêta chaque samedi. Chaque samedi na bêta la patronne na katia Villeurbanne na Grand Clément. Au bazar na Lyon kuna baebi. Donc, nous avons subi le boya dans la patrona, dans Zarawana, tous les samedis. Arc-en-ciel, musique na poto balobi ke ezalaka cimetière. Mais ndenge yo évolue la musique na yo. Par rapport à kini na poto, ozo ko avancer to ozo zonga sima. Ils bien parce que l'iconde moi na raso beti le pena l'iconde bien et puis so sali banze monayo au déclarant on a ba spedidam, on a ba sasem hein. À chaque fois ba chèque ezoleka. Donc on a mis que oh musique cimetière bazar organisé donc musique so za organisé na poto faut apena bien organisé et c'est ngati osala on nga kinité il faut organiser au déclarer banzembo na yo hein so déclarer te osala on nga kini ka nenga mo ya mavwanga mavwanga comme plongeur comme électricien comme ba combattant tout ça na haine bon combattant ba combattant pe bien zali ba loba makamba bien mais combattant ya rofinga nde mabe tango zo mona lelo ndekono Selezino obobeta ine na El Paris boya kinenzela moko mais lelo akoma combattant ko finga pe ba artiste tango fanda kotala ngo sala ka bientôt sala ko mabe ben on est na ngate mais etala ka biso er mona kata wengel Paris er moko mona ba certes akina mona wengel Paris ba masa musuko benga ka seta mutuna biso kuna te le roi me mona mikili ko finga obepsa image ya wengel Paris na wengel Paris biso za batu moko to tanga banchik mamba ko finga na kutu ezalate donc il a image moko mabe ya finga obenga déjà pesa conseil tu n'as pas ce conseil de dire un conseil. Merci beaucoup na Véro Kiri, Z Kiri, Arc-en-ciel Yeyo, les grands chanteurs, musiciens Bogart, musiciens El Paris. Pourtant, biso to banda El Wengel Paris. C'est les îles na Zalakati. Ya. Donc Wengel Paris a eu la bâtiment de Tanga Banchik, hein, ba Charlin Chaplin, ba Pichou Santiago, docteur. Hein, to tanga banchik bana mora ya palais to beta musique net musala en plus moi la rigini donc il m'a finga kutu tango beta masolo ya El Paris ke bakuta kibino tozonga na yo yo obandaki musique ndenge nini po ya o Selezino aya kuto na El Paris ben nga na banda musique da mulai na banda musique déjà na bomwana na ba âge ba 8 ans na ba chorale ba dewey na do kola na chorale. On a déjà Robert basse, na Koliti, na 8 ans, 13 ans, na un phénomène qui London, na Rigini, 14, 15 ans, na tout à fait chic.
Bana tout à fait chic. Arc-en-ciel, oui. Na tout à fait chic. Na l'équipe pouf. Na ba 17 ans. Na yembi na Fofana Moulaji na rond-point Mongali. Na Brazzaville. Na zongi na l'équipe na quartier latin. Na stage na quartier latin quoi. Parce que il a été kunande na bima. Ne ko bibananga pe na Wengel Paris. Yemé le roi Pelé Moitian vous voyez biba c'est vraiment danger mon pépé. Yem na fou là ben arc-en-ciel. Après ça masolo. Nana mema na El Paris. Au comment na El Paris mutamemang ngai eza bienvenue. Nsiala na Roger Moubeya ba memanga pas le roi Marie-Paul. Tango kendaki atango ke na El Paris. Avant El Paris ozaki na quartier latin. Orchestre munene lokola quartier latin. O to mona lelo ba artiste lokola ba Fali, ba Soleil, ba Gibson, ba Bima Kuna. O lelo bazana makambo. Mais ndeni ni yo lobaki olekaki osala stage wana parce que ba modogo baleka na ba Suzuki baleka wana. Comment que yo sala ki stage na quartier latin? Ben nga na kota na quartier latin ba zwara ngai na bena sa test mutako tsanga daki directeur Faustin Diatta ba zwinga na mouvement na sali test. Directeur à l'époque Atala latin. Yewana. Monsieur Faustin Diatta. Tant que Zinga, on a sali test, mutaki chef d'orchestre na temps on est qui Lebou Kabouya. Paix à son âme. Oleki wana, mutazwa ki Lebou Kabouya. Mutazwa ngezaki le directeur Faustin Diatta. Donc on a sali test, mutaki chef d'orchestre qui Lebou Kabouya Ndoukou, paix à son âme. Donc tant que Lebou Kabouya, c'est que ça qui kala. Mais kala ko avant ba Fali, de ba temps on a Soleil, ba Gibson. Avant bango. Donc okutaka banani na quartier latin. Na quartier latin na kuta la stage wana. Na kuta ba Mamale, Aresika, na kuta Aresika. Na ba comme mususu comme muta mususu na ni kuta. Modogo. Ba Modogo bazala déjà, bango ba vie, bazali déjà. Mais bazali na poto. Willy Boula longwaki bazali ce qu'on a poto ba ça ultimatum. Donc yo tango koti quartier latin wana qu'est-ce que c'est na poto. Ah voilà. Yemo pe confiance na poto. Poto atiki pe ba mususu. Ouais. Est-ce qu'il y a qui komona yo ti o bien sûr tango uti pe poto aye ado ba présenter pe ngai. Ba présenter pe ngai na leki wana so apesi pe bona sanzi danser na buki 5/5. Mais arc-en-ciel yo zaki boga, vous avez na baspe belé, tisco kutu beauté zo bimakaka. À l'époque, pourquoi au tikala na quartier la Théolanda kaka elle? Elle a des sans zambet na quartier la mouvement zaki déjà. Bata on a vu que ce mouvement za lango déjà bino balancer ça c'est ça bino. Mais ngasko bata na sikoyo na pour sa musique. Vous avez na vitesse vitesse na rolinga tena zela na yemba danser. Nazela. Dans le qui quartier latin, et ça qui na mutumo ta benga qui soit les Boukabuya, soit Modogo ou qui mutumo ta benga mutumo te. Première rencontre non à Marie-Paul, premier jour. Mutamemanga eza na bisio tout à l'heure eza Roger Moubeya na bienvenue ici à la bamemanga ikotala le roi Marie-Paul na place moi bana ofanda to kekuna to kutani na yembi boye. Mbala mora leli ma bia yo arc-en-ciel oyekanga mvula. Tango le baki arc-en-ciel nzembo no ezaki nini oyo yembaki ezaki na présence ya banani okutaki nani na kati ya quartier la manda zalaki wa poste parce que manda déjà voix na yo eza ya manda okutaki te voix na ya manda te ngaza na charme ni bale boyemba ndenge moko non likolo yo pe likolo non ba likolo ngo ekeseni siko tango ba memaki oyo ba ke manda sa kuno banga ite non ba likolo ngo ekeseni ngaza ba likolo mo ka ba charme moi je crie pas trop moi je chante je charme. Koyemba na yo yemba na eleki amanda te wana batu bakoloba bayoka batala na ba YouTube banini komikumisa bongo eza pena ndenge na ngati chanson no ezaki nini o salaki na kati ya El Paris bon bata wana tana ye ezaki na ezaki d'abord paito to fandi boy la fanda na ndako donc na yembaki bolingo ayo kamwisaki bato lelo ekotinkele gansi yake ikola kate kokende ayo sala yo kokende yebana la teli yo pili ya la mulu na chaussette di Gansi Alino kana betiango après na ebenganga na concert nga kota na concert donc mbala moko ke concert au bandi mbala moko koyemba na concert premier jour tant au komaki wana regarde amande ezaki par rapport ya ba ndingo zo yemba na manda mona ki ondeni asantaki est-ce que azalaki na amour na yo betana yé
tant na ye moko le roi Marie-Paul a moninga a matisinga na podium hein posi a moninga na palais ye moko bisenga ah yo penoza arc-en-ciel we kanga mvula donc ta pesa combat arc-en-ciel on a c'est Marie-Paul le roi appelé Marie-Paul Matayan fou tozolanda album na e ozo bozo ça l'album non Kimbombi tango yembi bamona ki na répétition te oyemba jamais na répétition oyeka bamona concert oyembi après na suka nango na tongo bapesa ki pe mbonga transport ou bapesa ki mbonga transporter tant on a eu un concert wana ba présenter ngai pas le roi Motiyan Marie-Paul tant on a eu batuni ngoyemba nini pas chef delo na bina oyemba liberté Yamanda chante na yembi liberté oh donc oyemba liberté ouais Yamanda wana na présence Yamanda voilà azo comprendre oh nani azo talora tant na yembi ouais ezalaki vraiment débandade bandimi ba sauter podium yindi poche tondi doki ba mbongo donc oliaki pena pena na yo après wana mardi répétition na rata 1 2 3 masole bandi premier voyage non na El Paris à qui voyage ni biso gena ba Zambie ba Tanzanie ba Tembo d'abord to bana na Tembo d'abord na Tembo au fandi pena bolobi qui non na liste ba tie pena arc-en-ciel aux voyager na Tembo enta le roi soleil a tiki manda adjunga to benda ni to ki Tembo na voyage yango batika e manda donc kolongwa na ya manda chante na El Paris parmi pe balobaka yo pe ozaki pe songi na kocha songi manda za la ata mwana mukene ngona songi eza ngana yebana ina bango ngeza ka yo ne tango ka koye Marie-Paul a komi teti alingisi ko sentir manda chante te atinda ko tutina niveau ba bete po yo zalaki wana donc ngongo kaka ya ina wa travail yo balobi yo pino komaki pi petit Marie-Paul ko mema ba saki ba kwaki non jamais te bon te nga ki chanteur ya ki musala na yako sala donc tant que mungongo na ngai sonné en tout cas mouvement kotaki moi et boujaki un temps mon voyage à Tembo ba tiki manda biso ke Tembo on peut monter ça kanda ko sala ba orchestre na e ba ni tout ça vous avez une collaboration bien naé quand ma satin ah ok mais na Marie-Paul toujours ils ont passé toujours il y a les rois ouais le roi Motiyan vous donc arc-en-ciel toujours mon lelo bato babeti ba stade mais El Paris bosanganité comment bobeta El Paris si to beta ba stade to ba série wana ba stade du 20 non lelo yaki lelo producteur sera monani pas de souci même producteur sera bobeta raté même na mi to dans studio to préparer et puis na maramuso Rolanda suite parce que tozela ba concert ya El Paris na poto tozela ba El partout bazela Marie-Paul ayaka zongi mais ti lelo arc-en-ciel na bobeti concert na poto te pourquoi pourquoi ezalaka nini producteur absence à producteur parce que so to bengi bienvenue makanga oko beta to bengi Véro Mangoyi boko bienvenue makanga monana asolola na roi to beta ndule Véro Mangoyi azali wana bienvenue makanga zawana babi monzale pro azawana siko to monaka ndiye kisi ya Marie-Paul esila kisa bandinzi wana wazalaki soka l'équipe batie na kingo bakenayi kisi bon non azala masolene toujours donc mouvement eza bien soki ba producteur ba mona nto beta nga moko sona za bosona na beta na obeta sans Marie-Paul obeta déjà na beta déjà et bosko yeme sous les rois mais azo beta te mais on a lobi so producteur a monani a solena ye au mona bisu tout ozala wana pona ma na les rois pembeni na ye to beta bo mona mena ba ndule ya bien parce que pena nezala pena ndule to beta pena bien sans ko ganga te ndule pena kitoko ya te ba ndule neta ba lelo ya bana mikie ba beta betela te ndule pena poser yango tozela rabino bobeta arc-en-ciel tango zo baki bandule ya bana mikie banani bana mikie be bana mikie ba bimisika ba yemba na bango do yemba ne kaka ayemba ne kaka bana ngo bana succès et bon succès yango na musique ba bina filé bana succès arc-en-ciel succès yango na musique ba Fabrigas bana succès yango na musique bazo zo ba trophée ba musique yango da do yemba no kaka do yemba kaka tango zo lobaki bana mikie bazui ba trophée mais lelo to mona Marie-Paul azo zo trophée te a plus na kacha studio to moni ba absence ya Rikoko azate to moni le base azate ba Rikoko batakala si bat Rikoko za mutakala ya za na makamu na ye mususu do ye le base azate
Tant que ben Rico comme Mutakala, c'est que Marie-Paul Roi Pelé mata un peu à Mutakala. Nathan on a série à Kala, bon c'est dans le bien série à Kala wana tant au roi azoi bango basa mouvement. Ouais il Kala y en a le bien au série Kala. Donc série depuis série wana ya yembana suta faine na mikili. Et bon c'est quoi ya awa point. Makenda ki kini abeta ki musique amataki na podium jiba machaki na podium. Mais c'est bien. So azongeli bongo et ça ma pe mabete. Absence à Célésine dans le studio. Non. Célésine. Oh. Célésine comme électricien. Donc Célésine comme un électricien. Aïmba souté. Comme électricien. Donc moi aïmba awezate na bino. Et bon so comme électricien au ça sous musique ndene. Mais na moni pe animateur na bino te comme on a o ya boaka ki na couvre-feu. Absence à Célésine. Eza bino mutu boboyi Célésine aya awa to bobenganie parce que azalaki na manda ndenge azali kofinga manda mais tomonaki lelo na podium na manda bazoyemba na manda présence wana esalaki bino pasi bobengani to boboyi pena aya oyemba na bino te ezala nka bango basali koteri na bango ndenge njili eza mabete balingana ya mabete so bat balingana na bango déjà ya mabete biso tokoboya bat balingana te et touchaki elle parité et toucher elle parité c'est les unes écoute à elle Paris ba biso déjà to zala ka ba cancel to kenda ba voyage déjà ya zalati ya bet nega 6 mois mari pour lequel mawa même mikili parce que azaki grand chanteur ou ezaki ka ngenge na ye ya azaki mingi makasi na makamba ofinga donc bon mema poto pona ofinga non c'est pas grave bon mema poto pona ofinga normalement au moni battant les ballons 5 mutu moko boye loka biso to yibana bana ndako to bana loba trop te to yibatu mo calme to landa ba style ba pepe calé o baloba raté baloba kama ma musique siko ya kota ba vague moko boye fu batu mo bazala mo ba impoli baloba finga na bité ndeni makamone leka ki bouf eta ye ba mo benanga non ye ebo finga a defa bilamba bien il faut ba chaye na orchestre bon ba chaye kaka biso makambo eza mamba soni ba papa wana pekisa biso neti yo zaki kutu mère kutu anda linga kutu te ponga na yebi mama talaka mère nenga zalaki personnam. Merci beaucoup les lots zaki na Arc-en-Ciel to yako joye na studio Arc-en-Ciel to yebi boluka ki mingi azalaka trop vraiment l'information te mais les lots to zaki a pesi biso ba référence na ye to joye pe suna kata studio bo mona ndenge azomba programme na yo Arc-en-Ciel programme nanga lobi na obeta na la patrona bana Lyon Arc-en-Ciel na Villeurbanne ouais en tout cas boya ebele tous les samedis na Zarawana sauf imprévu ou bien makamusu babenga côté mususu mais tous les samedis na la patrona na 40 place Jules Grand Clément na Villeurbanne donc tous les samedis na Zarawana boya ebele boya royoka mingongo quoi des hernies et bandara déjà à 21h ti minuit ici li na Lyon kuna bo partage a ngondeni na Bonayoji passe la musique na ndena ça la musique na ndena bon là les professeurs hein okay. Professeurs de tous les élèves ouais professeur ouais donc yo pe ça pe cours pe ça Bonayoji cours ngane muna fongola mama musique na Lyon donc à répondre yo hein mabete à répondre ebo mabeni na lobby na binga muna professeur donc vous appelez professeur na ye professeur de tous les élèves on se banda musique sika na Lyon kuna nga les professeurs na bango pour nga na banda depuis âge 8 ans on a encore la musique est la profession na nga au bota magi na musique na bota na maillot jaune yesu ça professeur maillot jaune mais quand Marie Paul a mis ça album to bis ça kala et comme ça mo za na Lyon comme na maillot jaune ouais na hebete oyebi maillot jaune te merci beaucoup ezalaki bongo Arc-en-Ciel biso atelo baka vérité very oizo sonné ezalaki bongo Arc-en-Ciel Dani Pova Kodia Allemagne Arc-en-Ciel yeyo tozwa ki PDG na biso Rocky Masamba da Silva mona quartier yeyo azana nzembo moko na kata studio to contacter Arc-en-Ciel na Kimbombi ozana nzembo te ba pesi espace te parce que te na ba vocal ba vocal Rocky Masamba da Silva azana besoin nzembo na ba vocal belé na Kimbombi nga moko naza na banzembo na nga pe na zo sala donc à part le roi Marie-Paul nga mo pe na dans studio na sala banzembo comme on a fort personnel quoi ils ont un studio pe na do préparer ba Rocky Masamba ba Ozala ba Guy Masamba ba Petronel Ngoli j'adore
Ferro Kiri. Il y a Mia Yamira, les corbeaux et les renards. Rachou Rachel, il y a Ngoma, Emmanuel Gu, 6-1. Napesi mbote na bino so bana Lyon, Fabrice Moulele, Blaise Fashion, Ngambe Amputu, Mbandaka, le maître Zakis Kazadi, hein, bana Lyon basé Belé, et puis Blanchard Kabanga, Playboy. Playboy toujours, Blanchard Kabanga. Ouais. Et voilà, bah, salutation na yo. Et où tu pas arc-en-ciel. Ouais, et puis suite nango nani sous basé Belé, c'est Papi Kayembe, le boss. Big Boss. Ah, Papi Kayembe. Papi Kayembe. Napesi mbote na Ivo Landombele, les grands sapeurs, Blanchard Ngombo, le préfet de Lyon. Bambote na bino yango wana quoi. Arc-en-ciel tout ça te lo moya souka sous o beta na couvre-feu o bouja. Couvre-feu na yembaki déjà. Ce qu'on a mis tout ça. Cet anneau, je l'ai gardé pour ma belle. Quand elle reviendra, je le lui donnerai pour qu'elle sache à quel point je l'aime. Pour lui demander sa main pour le mariage. Et là, je t'aime à mourir. C'est toi que j'ai choisi. Et Lali, mon amour, Koussani, mon âme sœur. Donne-moi ta main, que je te mette la bague au doigt, en guise de mon amour, pour toi la fille de maman Régine. Nounou, loquette au pété, maman est loquette au pété, à loquette au pété, maman est loquette au pété. Fleur Monde HB. HD yango yangona, yayo yangona. Dembo Wembo. Mwasa Mandefu. Ah, Mwasa Mandefu, Dembo Wembo. Merci beaucoup Arc-en-ciel. Merci beaucoup Arc-en-ciel. Mbala simato zo sous na plateau oya ko répondre. Avec plaisir. Na kati ya album auto zo sa obozo sala lelo Kimbombi parce que na yoki ba nzembo eza kuna e ande ko beta na moi crèche moko ta Kimbombi. Kimbombi na cuisine donc. Oyo aza musicien elle paraît mi na Kimbombi te a raté. Yangoyo, Kimbombi, Eza, Bokima na Arc-en-ciel te. On a besoin boya oyemba boya opalola. Na bi ke ba okima yo. Te so comme des électriciens au Sasundule, te so comme plongeur au Sasundule. Nana za plongeur. Faut ça la ndule nde. Bo sente Mama Souzina Mon apesio ba salutation et sikozali. Yemoko maître Pekos. Ya Pekos. Na bo sente Karine, maman na Keren, Mobali ya président Bijou Chishimbi. Toujours. Narata Lyon. Toujours. Ngabe na bwaki Karine, mwasi ya batu ya Polo, na pesi yo bambote sikozali. Na bosanité Yemoko, la patronne, mwasa Mandefu, Dembo Wembo, oya zo sala pelete en fumo, amona na ba image. Boza la jaloux na bisote. Tozoya. Tala arc-en-ciel. Na bi ke bo bengi sai. Lo wa bo monier. Le roi Bamoni ba benga yo ba comment benga yo yaka pa na biso donc vous avez déjà artiste à munene on confirma vous en a kata poto sa musique na zo kende bien en tout cas na sepeli na invitation na yo merci beaucoup merci Arc-en-ciel roi vrai roi vie ngape roi nga roi pelé tamfou oui ouais ngapelé tamfou père na biso ah ouais, Yohan. Papi Malambo, moni roi, yeyo. Roi na roi, bakuta, mata infuna tanfumu. Viens la biso, merci à toi. Merci, vieux. Prenez-vous en charge. Lise le voilà, lise des pères et des mères.